mwana osepela, papa osepela, mama osepela. Tozali na pasi solo kasi mpate na bisi okosila.
bato wana bazalaka soko ndenge nini soko batokili français awa mais na kati ya rien mawa bazala kolobaka yango mbala na mbala makambo mafe ekomala wana kati na zanye ekasi lelo oyo pate tokongisa moye te zanye tozali kokita kati ya kokita soko bamoni musoloma zaki yo ya zayiri nakoseka tanana ndenge mbongwana bango ezali kokitaka ekati bato mosu mpe basebe na bango oye komona soni lokola bato pamba tezali komonaka soni bango soni ezali te l'essentiel ayibi na ye koluba l'essentiel azali na ye na mbongo l'essentiel azali na ye moto monene akusani bapeuple bezali komona pasi organisation toza koluba mpe ntango au nom de peuple mais pasi ya bapeuple toza kolanda yango te yango wana vraiment totie makasi na bango delekwa te bapeuple yango baza kolobela malaka te bapeuple basepela à travers maloba na bango oyo ya kitoko soko babongisi me soko babongisi te le marche na biso ezali monene baafrikain nyonso baza kuzela bato mwingi nyonso baza kuzela oyo makambo nyonso mokolo wao na kati na zayiri oyo ya kobongisa mokili pamba te makambo nyonso nazali awa bato bandimi na bango te deso oyo ezali na kati na paradis terrestre bana na biso bazali na canada milando wanzonga sa tindinga mokanda akanti bakote bazali kuna bamoni ete solo muntu mwindu nde mobeli oso nzali asalaka me batie lokola bori batie lokola ndenge tozali komona na 50 milioni nde muntu mwindu moto asalamaka liboso kasi azalaki makaka donc petit à petit transformation or to kusala mandenge wana te bori nasalamaka apambi omuntu eloko nyonso to wana lisalamaka mpona lokumu na yo kasi bati goredo wana monene peza nde moto mwindu ye wana les êtres sauvages ce sont les noirs êtres sauvages babato basalani liboso kasi lelo oyo bazali nsima na biloko nyonso to nzambe asali ondele bakompare petelu biso na banyama me banyama baleki biso tozalaka na biso mikuwa kasi nzambe akamati mosuni apesi mosuni kokubuye te apesi biso mai apesi biso makila nakati na njuti yango malgré todi na makila kasi soko bopema bozali te moyen te apesi biso ndenge nini tokokopema tongo tozalaka mikuwa ya ekauki lelo ezali kobotama na kolo yesu mokolo moyenga napesaka bene nzutu mpe makila na yesu mbataka bamama lelo nasali to na ngai nakokaka koloba na ngai te bolandakaka ngai na bageste dimanche prochain ezali dernier dimanche de l'année 1991 ya solo eske tokokuma toyibite pamba te basurprise ezali kotilaka biso kasi ozali eniki eti tokokuma nani ayibaki na ndenge nzutu ezali pasi kasi nasengi na papa yakamata na malade na ebuma yo ebini nasepelisa bana yango na nde bomoni nasali geste oyo mokolo mayenga ngai moko napesaki communion na mokolo mayenga nakopesa ntina napesaki communion pamba te bana 71 communion liboso wana